Ingeta bandeko nanga, ingeta la famille, ingeta. Awa makambo sur makambo, awa dossier sur dossier, awa affaire sur affaire, awa yakoinda sur yakoinda, awa yakobeba sur yakobeba kande na yebisa bino. Ça va inda ezoinda na ndenge moko ya mabe penza mingi makasi. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Inès NM officielle. Bienvenue na balandinyo so yakala. Bienvenue na ba onyonso yasika kande tolobaka na bino boyei malamu na chaîne na biso ya Inès NM officielle. Bande kolanga lelo toye lisusu na makambo concernant pasteur Kabundi Walesa. Na bandi ebele abatu toyebi pasteur Kabundi Walesa, ebele abatu tosepelaka na ndenge ateyaka na ndenge asalelaka surtout et encore makambo na église na ye. Parmi ba pasteur a Congo na biso, pasteur Kabundi Walesa aza moko ya ba pasteur oyo totikala komona na makambo politique te, oyo totikala komona na makambo keno emataki ekitaki. Aza papa moko amipesaka respect. Kande biso nyonso toyebi, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, ce qui moutou azomi pe sa respect, de notre côté, bisope toya kolakisa ye respect. Ezalaka toujours bongo. Alors, papa Kabundi Walesa ami pe sa kapenza respect, ayebi ba limite na ye en tant que pasteur, ayebi ba limite na ye en tant que musala nzambe. Toyaki kovanda, toye komona kaka ba vidéo ya somo eye kobima sur les réseaux sociaux concernant le pasteur Kabundi Walesa. Nini ebimaki ba vidéo yango elobelaki nini, eza dossier nini, eza situation nini. Avant na kokota na mozindo ya dossier oyo, ya situation oyo ekozala bien na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso o bakoti sika na chaîne na biso ya Inès NM officielle. En tout cas, ce que Zambala Liboso, okoti na chaîne na biso ya Inès NM officielle, kande boyebi na osenga o s'abonner masi vraiment. Tango ozo s'abonaka bongo kobosa na pete ko klikaka sur ngonga ya notification, malama ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Inès NM officielle arobalotiaka ba vidéo ya sika boko zala directement informé. Tobete la rabino toujours c'était que nous vous informer c'est notre devoir. Oui bien sûr et ça toujours devoir na biso tokobo yango te pe tokotikala ko wangana yango te ezalaka toujours et encore devoir na biso ya koyaka pour informer kabino na PTP na malembe nyonso yango bomona kasoki information ezali en tout cas toyaka toujours et encore na lombangu pour na koya ko informer bino. Alors s'abonner massivement, au-delà de s'abonner massivement, partagez les biso vidéo oyo, tant vous partagez, likez les vidéos, salamwa commentaire na yo omoni ndenge nini situation oyo et après kande ezalaka continuer kolanda biso na bandenge moko ya malamu. Voilà. Bandeko nanga toyaki komona pasteur Kabundi Walesa ayaki koyamba eza vice ministre ya défense na kombo ya ndeko Eliezer Ntambwe. Nabandi ebele ya batu bayebi. Ndeko Eliezer Ntambwe ebele ya batu bayebi ye na ba réseaux sociaux. Aza moko pe ya ba tobenga ye chroniqueur. Ye pe asalaka ba émission neti ba biso, ba émission na ye ezalaka mingi politique basée sur la politique, aza na chaîne na ye ya munene. Alors, ayaki ko postuler gloire au Seigneur, ayaki ba votaki ye azalaki député national. Na kozala député national wana en tout cas abande kusala musala na ye penza ya makasi abande kolia mbongo ya l'état te ke non alia kaka mais abandaki kosala si faut ki asala ba descente na ye omona sali ba descente ke kotala tala batu o bazana ba moment très difficile omona atikeli bango mwa eloko yango abandaki kosala. Alors kosala ke na miso penza ya son excellence Félix Antoine Tshisekedi asepelaki na ndenge ndeko na biso Eliezer Ntambwe akomaki kosala kosala ke na gouvernement na ye asika son excellence Félix Antoine Tshisekedi apesi pe ndeko Eliezer chance ya kozala vice ministre ya défense. Ebele abatu biso nyonso toyebi kozala vice ministre ya défense ezalaka toujours mutu oyo azakasa mutu oyo ayebi makambo ayebi pe kolandela ba dossier mosusu soki amoni bitumba koto oyo ayebi ki awa
moi ba idéologie il faut écouter yépe a commis qu'on travailler kuna alors qu'on travailler kuna bande konanga en tant que moi nzambe poste oyo selon lui à mon aki qui est ezalaki poste oyo c'est donc na makasi na ye ameritaki yango te mais comme ezalaki nzambe ya lola nzambe ya bomoi yango akendaki na église ya pasteur Kabundu Walesa asambela pona ye pas seulement lui le pasteur asambela pe pona famille na ye ezalaki bongo nde bakendaki kuna le pasteur Kabundu Walesa sambelaki pona ye ndeko na biso Eliezer Mtamboye de son côté pe apesaki moi témoignage ka ndenge ezalaka apesaki moi témoignage lobaki vi na ye ndenge ezalaki en tout cas nyonso na otiela bino na ba vidéo et kosala après kaka dimanche wana toye komona mwa makambo ebele ya makambo ezolobama awa concernant le pasteur Kabundu Walesa la famille tolanda na vidéo nga ya bino mama Ines NM officiel nazo zonga sima pona moi analyse kandenge et sengeli tolanda. Maintenant là je vais vous présenter le ministre Lendeko Eliezer Walesa. Il est accompagné avec le DG. Ils peuvent descendre. Ils peuvent descendre aussi. Applaudissez pour notre ministre du centre de réveil spirituel. Il est accompagné de sa femme. Papa, tu peux venir ici. De connaître un peu sa beauté. Oya kobeta molole tazana kindoki. Beta molole ya bien. Bobe sembote loba yo papa de Eliezer obandi ozane bandeli okokende ti na bwina akokende ti wapi sale boye bopepa bopese maboko toyambie nesengo bobeta maboko boyamba ye bobeta mololo ya bien. Ako présenter biso atamboli nana. Mutu na zambe otamboli na moni basali ya zambe basane basasima. Aha. Bofanda. Mbote église. Excellence. Mbote église. Avant que na présenter Batuna Tamboli na Bango. Avant de vous présenter ceux qui m'accompagnent. Merci à l'Éternel des armées. J'aimerais d'abord dire merci à l'Éternel des armées. Parce que sans Yé, Naza est le côté. Parce que sans lui, nous, on n'est rien. Nazo pesa merci Nanzambe yaba boro izanga kombo. Je dis merci à Dieu des choses viles. Nzambe apesa ka valeur na oyo alingi. Les dieux qui valorisent ce que lui-même veut. Je vais remercier le chef de l'État. Et Sengilina pesa matondo na mokonzi ya mboka. Oyo asalinga confiance pour que naza la membre ya équipe oyo auti kobimisa. Parce que il a placé sa confiance en notre personne pour être parmi l'équipe qui vient de sortir. Nazo pesa Fachi Beton merci. Je dis merci au président Fachi Beton. Merci Nangai ezokende pa papa Walesa na maman Angèle. Les remerciements vont aussi tout droit vers papa Walesa et maman Angèle. Parce que même ceux qui n'ont lembi balendi sakanga kaka. Parce que même quand je me retrouve fatigué, ils sont là pour me réconforter. Oh papa Walesa alobaka en public, ils ont peut-être 10% ya oyo alobaka nanga en privé. C'est que papa Walesa a l'habitude de dire ici. En public, c'est peut-être 10% par rapport à ce qu'il me parle en privé.
Je suis parmi bato oyo akotisaka na chambre na ya lobizwa oyo lingi kozwa kende nango. Je suis parmi les personnes qu'il fait entrer dans sa chambre pour choisir ce qu'ils veulent et puis s'en aller. Merci beaucoup papa. Matondo mingi papa. Nazopesa bino église merci mingi. Je dis aussi merci à l'église Pour la prière na soutien. pour votre soutien et la prière. Parce que mokili mobimba ezotale la biso. Parce que le monde entier a le regard vers nous. Ebele bazozela que awa akosila. Plusieurs nous attendent vers Mais grâce l'échec. à prière na bino tokolonga. Mais grâce à vos prières, nous allons vaincre. Déjà gouvernement bimaki nazaki aux États-Unis. Le gouvernement est sorti pendant que j'étais aux États-Unis. À mon absence bosambela kiponanga merci beaucoup. À mon absence, vous avez prié pour moi, je vous en remercie. Nazopesa merci na ba nyonso ba supportaka biso bazomona na te. Je dis merci à tous ceux qui nous supportent dans les coulisses. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, natambolina banani, Qui m'accompagne aujourd'hui? natambolina mwasi nangai, mon épouse. Il y a madame mon épouse qui m'accompagne. Yepe a utaki États-Unis avant-hier. Elle est venue des États-Unis depuis avant-hier. Parce que tant ordonnance biminga nazwaki avion na ye avant Parce ya que tikali. à la signature de l'ordonnance, j'ai pris le vol directement pour venir ici. Elle était d'abord restée. Natamboli na honorable Edouard Mulumba. Je me suis fait accompagner de l'honorable Edouard Mulumba. O bauti ko présenter bino. C'est lui qu'on vient de vous présenter ici. Azalaki président de l'Assemblée provinciale. Il était président de l'Assemblée Azalaki provinciale. gouverneur ya Lomami. Il était gouverneur de Lomami. Lelo Aza député national. Aujourd'hui, il est député national. Aza membre ya ASER notre parti. Il est membre de l'ASER qui est notre parti. Aza Eli Yangandajika Wabilongo. Il est élu de Kandajika Wabilongo. Voilà. Naza na honorable Joseph Mbaya Kabwa Wamwadi. Je me suis fait accompagner aussi de l'honorable Joseph Mbaya Kabwa Wamwadi. Mandat passé Azalaki député provincial Eli ya Mwenaditu. Il était député provincial le mandat passé, élu de Mwenaditu. Mandat Oyo Aza élu na députation nationale paix provinciale. Et ce mandat ici, il est doublement élu au niveau national et au niveau provincial. Aza élu ya Luilu na Mwenaditu. Il est élu de Luilu et de Mwenaditu. Aza pe membre ya ASER notre cher parti. Il est aussi membre de l'ASER qui est notre cher parti. Natamboli na tata Oyo. Je me suis fait accompagner de ce monsieur que vous voyez. Ye kombo na ye Richard Compaye. Il s'appelle Richard Compaye. Aza PCA, président du conseil d'administration ya INACO. Il est président du conseil d'administration de l'INACO. Richard bazalaki misatu tangu bayambaki ngai na voyage nanga liboso ya poto. Ils étaient au nombre de 3 quand ils m'ont reçu à mon premier voyage à l'étranger. Bakoma pas comme des amis mais comme le frère. Ils sont devenus non seulement comme des amis mais plus des frères. Bazalaki Richard oyo azaliawa. Ils étaient là, Richard qui est ici Docteur présent. Kankonde oyo Zakuna. Le docteur Kankonde qui est là au milieu de vous. Voilà. Na Damien Touambi qui est DGA aujourd'hui na ANSER. Et Damien Touambi qui est déjà à l'ANSER. Voilà. En dehors de ça, na kina équipe nanga mobimba eza awa. En dehors de Bakoti pe côté les makuna. il y a aussi Boya toute Mbabango. mon équipe qui est là, à qui je demande de se lever. Et vous allez Faut les filmer recevoir. Bango. Voilà. Nakati wana bozomo na petit wana ya Moulaï c'est mon fils. Les petits Yo, que Poko, vous voyez ya, là au frère, milieu, toi, tu peux c'est monter lui, ici. mon fils. Ouais. Voilà. Yepe autaki lobi na mama na ye. Ils sont venus depuis avant-hier avec leur maman des États-Unis. Voilà. C'est go azamwa nempoli parce qu'à l'équipe papa na Moulaï. Bana babeta ka basket. Voilà, c'est ça. Nazope Sabino en tout cas grand merci. Bosambele la biso kaka parce que défi eza munene et misu ya monde
ezotala biso et notre combat ezaya ke to trahir bao basalela biso confiance te. Merci papa. Bobeta maboko soki mosepeli. On acclame fortement. Tokosenga mofukama tobondela pona bino nyonso. On va vous demander de vous mettre à genoux, on va prier. Bacha enveloppe ya kaki. Bomba yekoya bokumbona mopepe zali awa. Voilà, de retour la famille. Nabandi ebele abatu toti kolanda mwa vidéo toti koyoka. Ba maloba nyonso makam nyonso oyelekaki na église ya pasteur Kabundiwa lesa la famille. Namoni batu ebele baye kofinga pasteur Kabundiwa lesa, balobi ye pasteur Kabundiwa lesa ayambaka batu nyonso. Surtout ceux qui amoni batu o bazana bambongo, wana zotala déjà intérêt ya ye. Batu mosusu bakomi kutu na kusuleve ba makamo mosusu ya ndenge pasteur Kabundiwa lesa ayambaki bakiti badon o fali pupa akendo sala na église na ye. Batu balobi wana nyonso ka intérêt parce que azomona mbongo. La famille to mekana ko solo la bomeli biso ba congolais er mosusu to lekisaka. Au-delà de ça biso ba congolais toza na mitema mabe. Toza penza na mitema mabe. Siko na se ya moi to kota na sujet ya fali pupa. Na se ya moi Nzambe ayela ki batu oyo bazo se comportera bientôt ayela ki batu oyo baza ya masumu. Et puis na se ya moi oyo nana koki koloba keno ngande na za parfait koleka moninga. Mutu oyo za parfait na se ya moi za ten biso nyonso toza basumu. Mosusu biso to sumu kaka na makambo ya kotonga. Mosusu to sumu kaka na makambo ya jalousie. Peut-être ba fali pour pa ba wera son ba faire gola wana ba sumu kaka na bango ata na nzela wana te. Mais parce que biso ba congolais to mimona ka biso nde to komi banzambe na se ya moi. Batu mosusu baza batu ya satana. Batu mosusu nde ba sumu kaka se ko sumuka. Biso ba congolais toza mabe. Toza na comportement moko ya mabe. Toza na mitema mabe biso ba congolais eza bien te. Eza penza bien te. Pasteur na biso Kabundiwa lesa musala na ye eza wana pona koyambaka batu nyonso. O nyonso alingi apesa bomoi na ye pa ya Nzambe. O nyonso amoni ke non il faut na kendo rendre action de grâce pa ya Nzambe. Église ya pasteur Kabundiwa lesa eza nango polele. Akopona te ke non parce que oya salaki boye parce que oya mataki parce que oya kitaki na koyamba yete pasteur Kabundiwa lesa azalaka na bongo te ayambaka penza mutu nyonso o nyonso amoni ke non il faut na kende kokutana na papa il faut na kende pasteur Kabundiwa lesa asambela ponanga azana e libre ya kokende pasteur Kabundiwa lesa asambela. Pourquoi? Parce que azana e musala Nzambe akoboya te. Eza musala o Nzambe apesa ye na se ya moi. Ka ndenge ba biso nyonso tukendaka na misala tonanga na tongo tokendaka misala toyebi ke na fin du mois ba futa biso. C'est de la même façon avec les pasteurs Kabundiwa lesa ba pasteur mukuna eza misala na bango soki mundimi aye soki mutu aye ko rendre action de grâce soki mutu aye ko mitubela bango ba ko tikala jamais ko ya ko benga na bango te. Soki ndeko na biso ndeko Eliezer na ba pasteur nyonso ya mona ki kaka pasteur oya convaincra ki c'était le pasteur Kabundiwa lesa où est le mal. Et d'ailleurs aza kutu opportunité ya koya ko encourager koya ko betela pe pasteur Kabundiwa lesa maboko. Pourquoi? Parce que soki lelo oyo tina bandeko Eliezer ba ko mona ke non eza na basala Nzambe ba osambela ba pasteur Kabundiwa lesa. Cela veut dire que asi a convaincre mitema na bango biso moko to mona ba pasteur ebele ya Congo makambo ba osala. Ba pasteur ebele ya Congo lelo oyo bakomi kosala ke batu mosusu ata kutu na ba église bazolingaka lisusu kokota te likolo ya ba pasteur. Mais soki lelo toza na batu bandeko Eliezer de son côté na famille na ye avandi penza lobi ke non nga nazokende na église ya pasteur Kabundiwa lesa. Donc cela veut dire que pasteur Kabundiwa lesa za pasteur moko oyo biso ba congolais il faut topesa ka respect. Aza pasteur moko biso ba congolais de notre côté to yebaka kopesa ka ye respect. Biso ba congolais tozalaka ka batu moko ya ba problème tolingaka ka place problème ezate likambo ezate biso tolukaka ka likambo wana congolais ezo sala ka pasi pe mawa ya la famille bablo mosusu faut tolobaka ezo pesa ka pasi pe mawa pasi ya makasi. En tout cas courage et surtout félicitations na ndeko na biso Eliezer Ntambwe na nomination position na ye ya sika oya yazwi yango na ye ko encourager pe ba jeune ya lelo
quelle que soit situation oyo kutani nango lelo, hein, kotia maboko na yo na sete que non c'est fini pour moi te. Kotia yango bongo te. Zalaka na kondima, un jour nzambe pe akotombola yo, un jour nzambe pe akoeleve yo. Eza moi bongo. Bande kolanga tokomi na moi suka partage na biso. Permettez-moi surtout de vous dire bye bye et à la prochaine.